Ok, Média Plus. Bienvenue chez Oki Media Plus. C'est ici que vous aurez toutes les actualités du Congo en direct. Politique, culture, société et diaspora. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Partout dans le monde, suivons les infos avec Oki Media Plus, la source sûre. Non, bino bozo comprendre te Rachel a uti tanga message kasi ko na conférence côté à la fanda. Alobi Elvino alobi na famille na yeke ngai andi Karine mokonzi atinda ki na mission côté à Rachel. Wana eza réputation na nga maman. Tolo banano vérité. Ngai andi siki ngai Karine atinda ki ngai mission na ndako ya Rachel. Ezala nanu bongo selon ndenge Elvino alobi. Intérêt Elvino eza nini po akende ko signaler famille Rachel or ke yazala so mobile Rachel te. Elvino a comeli ye moko Elvino a comeli Rachel. A comeli. Alors, il y a Chantal notre point awa. Balobi Elvis a komelinga. Elvis atikali ko komelanga te. Atikali ko komelanga te. Et loko ya koka kosala yango wana soki azaki na souci nanga parce que l'air moi sinazo lapidenga awa aya ko sauvenga te et lo ya monaki ya ko sauvenga ke na famille nanga na 1h du matin ezalaki kaka l'air andi a publier makolo nanga na makambo alokuta komona andi azo finga Elvis na nini ba permeta kiye parce que somo moni ke andi azo finga Elvis bambwa ya Karine bayete. Ça veut dire que bayeba ki makambu nyonso wana. Vraiment, ya Chantal, je suis vraiment désolé. Tikangai na okiso ba audio oyo. Omo lokola ma bola na minu si abimi. Zo fi continuer na ko finga nga. Yo Karine yo zela. Non la kiso vraiment que naza vulgaire, imbécile sale fille. Boka ba audio. Atinda ki ngai mission na kende kuna pona kende ko détruire vie ya Rachel na bimana bitakala ya Rachel Elvino oui alors nga nazana besoin aya ko wanga na po tala nanga na Elvino muto azana serve bien na réseaux sociaux azate biso tout tozaba garçon ba live aya oyemo ko déjà loba ki ngona voice na ya suka lobi bo sala live na pena ko ya ko sala live alors nga nazo tika déjà vidéo na la kiseke nga nazo ya na live yo peyaka nga nazo ya na ba vérité na nga yo peyaka na ba vérité na yo lo bana ngate emo ekelo uzo tunya tinji kuna kuso ya tinda bateme makambo nyonso sa donc ça peut. Donc tu es d'accord qu'il fasse la vidéo? Mais bafana do moni anjana au pixelika. Au koka. On a problème avec ça. Andi abimisa ba preuve à ça non. Pour jusqu'à preuve tu comptes. Voilà. Au moins des vidéos na ngonga longina sala lobi Elvino yaka na ba preuve na yo ngana zo ya na ba preuve na nga. Ngana zo pesa rendez-vous ya live na nga place na ko ya na ba preuve. Anji ngazo lingiza la base simple kama mutakala ipo na ngai na yo non mutozo lo bela makambo mutakala eza Rachel eza ngati yo babunani branchi ungata ungana utosolola ki yo sikoyo atiki ya baya chouchou base vidéo na oteke mutakala Rachel ça pas de sens ya yo ba na biso azana muti non mais bon makambo na tangu na kuya kusala live tangu na utia voice mobimba makambo ya mutakala egoloba makuna bogoyoka pourquoi yesi ko papa mukolo azokende kokosa makambo moko boyo yebiki ozana preuve te ya on place biso to mona ke a usala zuwa voilà ya on to mona biso nyonso to abana mikete ngane na olinga tekeza la base na makambo parce que ko changer dans les kambo za boye et ko zo ampere changer na une forme
Et comment batina tchanta qui doit mutabala oh makambo za kutubumu. Voilà. Ok, c'est là. Ya Chantal Oyoki. Donc, pour baya ko changer makambo te. Là on va sur la kuna ba kota ba conférence. Andia otindelanga. Donc, Elvis a essayé bon OK. Nazana mutakala ya Rachel. Kaleson na verbe ozoyo karana. Nga ba lingerie na nazana lingerie ya verte. Nazana lingerie ya verte. Faut la soigner image na parce que je peux pas permettre na mutu mo boya uti sope wapi conversation ya 3 jours na koti na cerveau na yo. Oye ko sopana comme si que non ngai Rachel na tchelo mukongo na se bolo baka vérité parce que na moni Karine abimi afongoli mine wana Karine t'es tellement sale Karine na on a place que na obandate parce que tu m'arrives pas même à la cheville Karine Mokonzi. Je t'ai donné du respect tant que grande sœur. Pourquoi Karine? Je sais que tu n'es pas instruit. Eza ninyango. Yo kasenga Rachel nda ende na bwena ko bango Karine Mokonzi. Ngana bango te. Yoza nani na réseaux sociaux. Ba se ngana bandi réseaux sociaux yoza la ki wapi. Ta ki zengi ola azo sokolela biso bandumba. Yo bosani bandumba bando yiba ba kaleson ya ba string. Karine yoza nani yo. Karine, na milliers nango lekate. Karine, na milliers nango lekate. Karine Mokonzi, batonga na liana bangonga Rachel, na âge nanga ya muke, o lekate. O lekate Karine. Kangambanga na yo. Kangambanga na yo Karine lobby singa. Obi singa lelo vulgaire na réseaux sociaux. Karine, j'ai pas peur de toi. Yo koza mbanda na ngate même j'ai honte. De montrer que regardez les copains que j'avais. T'as la fille à Kende Kolinga. Ça me fait honte. J'ai la honte en fait même de te présenter que ma rivale. Karine Mokonzi Yozanani. Karine, yebisa batinotel place tozala kingana yo. Na memela kaoni. Pourquoi lingi na loba? Lobat, olingi nini? Lobat. Te, ya on loba te. Ye muta poussenga na loba. Karine, tu es une sale fille. Karine, nous a salité. Au coup, on va pas mettre la cheville nanga. Au moins, na yé pas na yo Karine Mokonzi parce que ba moi na yo yozo tindawana. Ba pesete. Bazo pesete. Et pas nanga Rachel. Bato ba vani nanga ba yebi qui est Rachel. Je suis une fille bien éduquée, moi na bonne vie. Karine nga na Kinshasa na sala kindumba salité te. Na bandozo batu nazo vandisa. Na bimala ba ambassadeur. Nga na niveau na nga lelo ya poto na mibali yango na comme mibali yango peto comme olinga ba okitisa batu vu. Ozomona na kiti. Je regrette. Na regretté. Je le regrette, j'aurais dû pas. Je me suis rabaissé. Oh mon amour, tu Karine Mokonzi lelo. Une poubelle que tu es. Karine, tu es une poubelle, toi. Karine, yo kote mana Rachel Ndaya. Karine, na bimisolo ba photo na ngai ya kala ya Kinshasa. Yo kote le ma Karine Mokonzi. Au côté le manangai. Karine, je t'ai beaucoup respecté. Zana chana vidéo. Karine Mokonzi. Ocha Rachel na munene, s'il vous plaît. Karine. S'il vous plaît. Atabo benga ni ngana. Nga za boelelo. Obimisinga vulgaire. Moi na sans fille. Obimisinga vulgaire Karine Mokonzi. Non yebisa yo. Ko sakana na nga lisusu te. Au moins qui rache mode qui madame on a je serai toujours Rachel mode. Na koti kalaka madame. Nga na niveau na yo ata olamuki Karine Mokonzi. Nga na lamuki boye. So bateli misibino. Oza na sa makolo nanga. Nga na kosa no kimbanda te Karine Mokonzi. No sa no kimbanda te. Nga Rachel Ndaya na osala no kimbanda te. Karine oza salité. De un je te rappelle. Là aux un hôtel.
déjà oye pananga mutoza na ye ayebi omondo krakenda kunanga tomona batna musika Rachel ndaku kitoko boy bwana des toilettes maman parce que nayebi que bon signaler live bon signaler bon tapoter là mususu body no Rachel bon tapoter live là mususu nayebi que yo le oye na ndaku nanga Karine Mokozi là il est sur la vérité bino bolinga la vérité te bolinga la vérité te Kirina bino bolinga la vérité te bozu tellement vérité nanga bo piétiner yango Rachel kanga butole musube chabole musuko na ti zalaka boy bozu ni Osi toko yo katai libumo pla bozu vérité nanga voilà bosali ni bo piétiner yango Karine nga no yebiso banda lelo ti lobi même si la réflexion mboka miki oyo toke Kinshasa nga Rachel mode yo koma bon nanga na king même ba bon on nga na zaki na bango bandumba bobima bo ko témoigner qui est Rachel mode bandumba fo bobima bo témoigner qui est Rachel mode ngai ba bando be nga madame omoni lo kwane za kati nanga awa na réseaux sociaux muto boto la ngango azate boy place bakunda mutolo nanga te Karine yo ana mwasi oyo mibali nyonso tu balala Karine Steve na réseaux sociaux je suis une fille mobali oyo yaba ke na tia Rachel Mukongo na se abima je me respecte je sais comment je marche mobali moko tawer sarana na réseaux sociaux yo ba na relation yo yi ba relation on voit les cadeaux sécurisés là yo yi ba relation Karine Mokozi o yi ba relation yo dia na président de la République na mesa moko yo kota parlement Karine Mokozi mo kana mzoto na mike mukombo so yo finga wana na sala ya ninene mabole basic selfie qui pue na memela parfum na memela chewing-gum il faut le battre tu transpires tout le temps quand il faut ma 4 ya makolo no batba mona fongola 4 ya makolo no batba mona tu es dégueulasse. Tu es dégueulasse, Karine Mokozi. Tu es dégueulasse. Au moins, la position comme Singalelo. Tu as voulu que je te manque du respect. Au gagné. Au lobby Singa. Au gagné. A gagné tes fingers. Au Sengingaï, pardon. Au gagné, Zaki. Eh, Seigneur. Seigneur, les actes faiblesse, c'est Karine Mokozi. Les actes faiblesse, c'est juste éducation. Mon éducation ne me permettait pas. Au moment où j'ai fait vers oye, naye, na comme fille arando. Fille arando, ce qu'il y a classe. Ok, ango, il y a classe, il y a basseste. Ngai, tande na bimisio. Karine Obima qui prend la niche des qui fermée. Obimi pourquoi? Faire le gani, ça va toujours faire. Obimi pourquoi? Oyoko c'est la faire gagner à Batumakambo. Loba ke na yeli mokombo so. Il fallait dire ça. Tu viens nous faire que non, faire gagner ton vêti et faire gagner ton salini. Bino bobe takabat. Bobe takabat. Moi si. Oh, ni mobali na yo. Vraiment. Moi je vivais avec cet homme-là. Bon, moi na te place moi à la connerie, à la bêtise. Nabando petit, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Conseil Nino Pesa Mobile Karine Mokozi. Conseil Nino. Balaba moi c'est ndaza maman. Conseil Nino. Conseil Nino Pesa Mobile. Ozo ya pe ozo s'inventer. Abeti ye. Asali boy. Yo kasi mo mobile so babomi ele yo zana kimia. Ozana kimia, ozana sama kolo Karine Mokozi. Omo so TikTok e permettre na sala live na lingerie. Na salango. J'allais faire ça. Karine o lookinga kala. Karine o yela bambwana ote. Nae pa na yo. Parce que c'est toi la reine. Nae pa na yo. Bambwana o ba pesete. O so kana répondre mbwana wata moko. Parce que na pesé na tiena balance na talinga bino. Je peux pas me rabaisser na niveau wana. Bolinga bo rabaisser nga. Bwana makambo lokuta. Ngai muto ocha mpongo na ngana se azate. Omoni nga mpongo na ngana chana se. Emi manga na poto. Esombela nga lopango. Wow! Ozala lupango Rachel. Mpongo na ngana chana se.
na mela diamba te, na mela masanga te. Ndumba nyoso ya ville a qui est Rachel. Je suis une fille vraiment unique à mon genre. Omoni. Donc, yo Karine Mokozi, à partir d'aujourd'hui, sur la tombe de mes parents, na mona ba cercueil na bangote. Na sala na mde ya ba parents na ngate. Au jour d'aujourd'hui, bon for la matin na binobo, Karine Soko yé na yé. Karine Soko yé na yé. Karine Mokozi Soko yé na yé. Tu es dégueulasse Karine Mokozi. Kaleson na yo zaki na mon hôtel. O memele chingwa na parfum. Na memele na ba kaleson na soutien-gorge. Wow! Aïe Sabino. Naza styliste oh na kanisaka tout même na local même na brosse à dents. Il faut dire la vérité, Karine Mokozi. Il faut dire la vérité. La sac Kaleson nous attend encore. La sac Kaleson attend encore Karine Mokozi ayo. Je suis une fille qui est très sexy. Na trop sexy, très sensuelle. Je suis trop sexy, Karine Mokozi. Na chingwa mazanga kina chingwa ngabe kumkomsa sanga Kaleson. Parce que les filles ngai na ma sola zeme banane. Ngai na zo campagne de teso ki ma fille sa tikeli ngai zemi. Tata Rachel yo go bota te na tanta Elvino. Ngabi yaya na bota ka bibote la te. Na bota ka bibote la te sona za mutu na za na bana. Na kita na tika bango ta 4. Na za na principe na vie na nga. Na principe. Nakuta yeba na toye na poto oluka mikanda nakuta na mundele abali pia 6000 ache na enveloppe ba para bomela masanga siko mundele kutu mukolo mboka na bimisi abali donc abili abalinga na vanda ka bona bota ka bibotela pona bolingo na za sentimentalité ngana lingana mutu na lingana mutu Naza lokola yote tula ozo lenge la mibali. Non. Moi Rachel na mabena nga naza ngo boy. Je dégage tout le monde. Na lenga yo o kota na carnet, o so kota na carnet d'adresse nanga. Na la so carnet d'adresse nanga. Yo so la lata na Hilton na Paris awa. Yo so la lata na hôtel Rue Oya Pambo men o kota ta me la vert. Yo ba place neza bangandati. Bassesse. Au bout d'un jour, quand on a tourné une émission, na moi, mobile de game. Tanta, il y a des gabiso. Nazo banga ba be gabiso. Je suis mazani. Boya ko tika biso to kota na muntu ka ibongo to kende. Karine, tu es faible. Tu es faible, mon kono chaka ya pamba. Tu es faible, Karine Mokozi. Na frontière lelo. Bambouano ba PZT. Ba ya na fongoli bango. Yokutu yo moko la Chine kangani. Mami alobi, mami asali. Mais Rachel mode mukombo soit bimisio. Oye na makambo alokuta. Kani yebsa batu couleur Kaleson na yo. Non tel parce que zalaki. Et zalaki comment? J'avais tellement pitié de toi, tu vas critiquer tout le temps oyebi la tate. Na sali yo fois vert. De l'on a bimike. Yo ebi signification styliste yo. Oyebi signification ya styliste. Oyebi angote. Parce que si oyebi bakango, t'allais pas ouvrir ta grande gueule pour venir dire quoi que non. Bota la ndanga zo penise nga suki o sutukeli. Non basalango yote. Je te comprends. Je t'en veux pas parce que tu connais rien. T'es pas instruit. Moussala no kaba rando bani bani. Yo mobile sérieux. Mobile vraiment un grand homme avec un grand H. Mobile na olingao. Mobile na olingo Karine Mokozi. Ozo jembela. Ngai nde na da boye. Ngai. Karine go ba makambo lo baki na nini? Na hotel. Kaleson na no ina yo moko. Ozo ba osokolango te. Karine, na tu un défi. Yaka lata short nde na lata kana sali soko. Yaka lata short na tu un défi. Lata short. Lata short atana débarder à pamba ya pembe. Ndenga na to ya oloba na bien. Karine so ye na ye. To o monde na boy na défier mutu nyoso tout.
nayoki sumu te. Donc yomto olatisa ke mipende na ebeba awa. Elle est sale cette fille. Oh là là. Elle est très sale. Topé sa merci na pas. Comment on est abonné filtre té. Topé sa merci na pas filtre. Topé sa merci na pas filtre. Elle pue. Elle pue. Na conseillé que tu sommes ka citron. Wow. Kata ba citron tia na mai. On dit ba bois qu'elle est malade on a ko solo wana. J'en pouvais plus. Demandez même à sa maquilleuse. Bat balala no pas courage hein. Bana courage, Karine lookinga trop. Karine lookinga trop. Yo kasi vraiment yo ndoza bo TikTok eza ya yo. O comme si nga fi à basse classe, mais na niveau no zo lingana kita. No kita te. No kita te. No kita. Bon. Oboto linga mobile. Oboto linga mobile. Nandimi. Maintenant, c'était à moi de venir m'enflammer sur les réseaux sociaux. Na bangi saka yo Karine Mokos place yo vaningane na bangi sayo. Balala ko na boule nanga. Karine balala ko na boule nanga. Balala ko na boule nanga. Ngai na batali ya mabali. O mona ngo ba makeno. O gagner. Na bato ba mbwa na yo. Y a personne. Personne. Oh yo, à l'action vérité. Vous vivez dans l'hypocrisie. Vous vivez dans l'hypocrisie. Quand il me pose, bambo no baza dans le monde entier. Quand tu as le monde en athée, vous sur la canne de téléphone, n'habitez pas à porter la bangoni. Andy, yo quand il me pose yo, jour Andy a sorti de la yo, ba vidéo na ena moustrong. Oloba na ni. Oloba na nini. Mobile ou tu as Nicolo dans les réseaux sociaux hier on dit à Tindela Kibiso. Bino boke de bolingezo aveuglé bino. Yo azala soki a comment boya préparer ko boya mobile mo boya bando afficher garçon mo boy. Pourquoi l'herbe azofinga Elvis? O tie bisi bango ba finga Elvis china yate. Bota jour andi azofinga Elvis. Bozala mayele s'il vous plaît. Bozala mayele boya kufalo kwa bazoba. Jour andi azofinga Elvis. Pourquoi chinoise à mon côté? Ba o ba côté la Elvis on a baya quitté. Pourquoi baya quitté? Bozala banalise botika buzoba. Bozala quand même na mayele na mitu na bino, bazo embrouiller bino. Pourquoi Bachine baya quitté? Certes, même si ça mobile n'a été, quand même, Azam dans la famille na bango. Pourquoi t'as interdit un entité andi kofinga été? Attends na privé. Yé moto fongo lichen wana. Aibisi andi. Neza bona benga na Elvis parce que après ça ma chaîne nanga na pesi mbongo 8 000 €. Azonda ko Elvis allié. Na pesi mbongo comme ça moi na classe na Paris, Elvis allié. Il faut le maloba nyonso obino bosola na réunion na bino place Elvis azate place Karine azate mboka nana natali pa kombo na bino so boye boye parce que ozo bima aiza mboka na bafana là bozo solo na privé. Bino boka sa vraiment que Rachel aza bête aza naïf olo ba peke yaka na ba audio. Ozo se permettre Karine pourquoi na obangisa yo? Karine na obangisa te mela ma epi yo la vanda na libala na oboko la zeni. Hein? Na obangisa pourquoi mo kombo so obangisa pourquoi? Pourquoi na obangisa Karine? Na obangisa pourquoi? Zala la kimia. J'ai tourné la page. Ce qui soit disant mobile noya ke pas na bisote na ngana yate. Na ngana yate. J'allais pas venir parce que botika la mona ngana zo sala lisusu te eloko na réseaux sociaux nazaki na droit chemin parce que ngai mama na ona tikala na mokili on nazane na poto soki akomi kolobela ngai achanga pression na koma liboma pour façon zola makambo ngo ngana lali na Andy papa avec tout le respect que je te dois
ramène-moi les vidéos. Parce que le gars l'accès, message, moi, un message, c'était pas, en fait, pour te, c'était juste pour te rentrer au fond de toi, en fait. Andy, faut le makambo ça clair. Le makambo ça clair. Au confirmant que et tout ça li besoin, en fait, Andy. Hein, papa? Pourquoi l'ingola tali kambo comme on dirait il y a solo, on dirait je ne sais pas quoi. Du 5 août. Na 10 août et comme il dit que non, boy na boy. Loba na la Chine vérité, la Chine bo loba la vérité entre bino na bino. Ndenge botonga parce que nazana ba audio. Tanga bango la Chine te ba bourrique, ba bourrique. Oui, bambois. Je peux dire ça. Bambois. Parce que moi Rachel comme je suis là, je ne peux pas être sous emprise ya mutu moko boye. On a moni na gagnata rien. C'est hasard poison. Partout où elle passe cette fille, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Non, on a été place Karine Moko Zinganda et Naté Nazo Konanga Mike Oyo. Yo ya kofinganga. Karine Noël lo côté ko bandale lo ti lobby. Ata nazo na mbonga mboka na mbouge mai. Osez l'autre côté Karine devant Rachel Mode. Osez l'autre côté. Mona mwindu nangana ki mukombo so nangana nango. Ouais le côté ko bandale lo ti lobby wallahi bilai. Ouais le côté. Yaka na koya. Yaka na koya. Karine liste na yo. Na rappelé yo. Ngai na ko sanga na sunzo to na muto ake ko lala mwasi o alale dingwete. Parce que na ba malédiction, no potana na ngwana. Yo fo ba sokola yo. Parce que loko ba tana kati na yo kasi ko lekana réseau soko finga batu eza nini? Eza nini wana éducation te. Na pasani yo mi ayaki na ndaku no so lula ndaku no. Ozo lula ndaku na nga Dieu mettez-moi. Mutozana ya yebi. Tata Rachel to mone la koka na musika ndaku kitoko boy. Na ebite so muto ngwa ebisa ki alobi ke no ye mutu je ne sais pas. Tata Rachel ndaku kitoko boy. Des salles de bain, des toilettes, mama Ozolu landa kunanga. Na kote la mutu makambuti. Na sala kutu video monde basala video na TikTok. Nzamba sala makamna ndenge na eto vanye na kanapa zolu landa. Na sali video or que musique ekoti malobe katani. Fallait na katana musique avant d'enregistrer vidéo bo ebi ndenge zala. Karine Noël l'autre côté depuis le loti lobby. Osa rien. Alors descends sur terre. Descends. Beta matolo no pamba parce que nga Rachel na ibol kambongo. Na teka malala na teka nguba na banda commerce na aja mona mke 7 ans. Nga dépendara na mobilité. Nga bando kalinga banguba na okena ngona classe na teka pona za mbongo te na sala buzoba te na mibali. Ozoka. Ma belle yo 125 ngai 125 euros. Oyebi mbongo nga na ngona compte. Karine oyebi mbongo nga na ngona compte. 125 euros. Ah boyebi quand même force nanga quand même. Boyebi force nanga. Pourquoi boyebi mana makambo lokuta? Azobi ma 2h du matin. Yo andi folo ba mto senga ki mbongo. Yo ebi mbongo nga na nango Karine. Tapoter live ya dans une ba live nga na sala ka na kati bo manga na zimbongo. Alata ka bacho. Karine, au moins makambo ba chaussure. Depuis Kinshasa. Nga na lata ba chaussure à katote. Nga na bando kene na tombola ba chaussure rezo uta ba Italie banin baldo bani. Nazo lata ba chaussure na kini. Na bisela bino placard na nga ba chaussure ya kini. Koka c'était le long na komi Rachel Modbo. Au moins ni poto celle quand même et là-bas très bonne qualité. Oui. Mais nga Rachel Modbo uta na quartier na biso. J'étais différente. J'étais différente en fait. Karine, nga moi la bonne vie. Nga inaza moi na bonne vie. Nga la kola na gombe na sosimat. Naebi sans m'inventer. Naebi ba quartier teke o bandili ba matete ba naebi angote na sao cha makolo na Kinshasa. tapoter live. Na Kinshasa même na âge peut-être il y a 12 ans. Naebi angote. Je connais pas.
kokitisa ite Karine kokitisa te na koma bassesse fille à basse classe na parce que bateau baza tout autour de toi enfin désolé je vais citer ton nom je pense vraiment que tu es une fille qui est instruite t'aurais dit même aux alata conseilleuse ya Karine Mokonzi au pesa que même ataba enfin je parle avec toi na côté na tête na non cette fille elle est vraiment très intelligente mais pourquoi tu peux te rabaisser à suivre ce genre de filles même au bali na yo on s'appelle nangote et bafana ozana mutu pesa et conseil bokene droit au but aso ça trop de conneries bozo conseiller était Karine Moko c'est rien même yo bafana deux ana Karine Moko za otema na cheville na ote elle est rien na ba kombo na munoko nanga nga Rachel mode eza mbano ya suka na ba kombo na munoko nanga na lingi lisusu te fongola ba mbwana obaya ponde na lobi no boy j'ai pris mon courage à deux mains naina lobelio kanisa ta mutu o alakisa kolata lingerie ya propre kanisa ta lingerie o nga Rachel na memela yo Karine abimisi yo Karine oyo kosa ke fengani ba beti boy olinga bo mama matière olinga bo mangote olinga bo mangote Ok, Média Plus. Bienvenue chez Oki Media Plus. C'est ici que vous aurez toutes les actualités du Congo en direct. Politique, culture, société et diaspora. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Partout dans le monde, suivons les infos avec Oki Media Plus, la source sûre.